comment il était agent chauffeur comme un niveau de Bomae. Nino ya mona qui peut une église. C'est pas ma l'église, il y a un problème. Tata na balabala, tata wapi. Non, mon église quoi lola, église à lola té. Église a pas te dans entraînement, o assemblée malama ma continue assemblée mabe, au tient va verser mon quel il fait. Est-ce que muta liboso ba un chauffeur amu? Est-ce que muta kutu bon mengo moi ça na soko landa na patu babonga, azata 5e muté. Ako ça ba 800e. Bongo ba bazana premier tina ba 100, il y a bien ba bonga tu ba te poani. Puis c'est moi qui privilège au muta na comme une autorité na katanda. Yebango tia ko aso niveau comme une autorité te kanda. Aibi place comme qui. Moi ça n'est pas pisse, aibi pisse ni a poussa qui est na 4 à rond-point que et comme il y a yo. Ni comme il y a yo. Yo mo ka yebi. On ba yebani. O ça clair pourquoi mon gars que lo comme ma et lo que c'est bébé kaka. Ako c'est quoi péter. Le bar comme ndenge ça. Ah boy que le bembe ma pe bembe ku et kufi. Est-ce que ce mon bembe sans faute? Jamais. Olobi nanga makambu ya ba MPR ou ba bango nini to salité. Moni nzembo wana bi déclaration ba sali pona ba jana lelo. Balobi na mpe mabete. Mais elle me repère réalité nan de toloba na vérité makambu yebiti. Très bien. Au moni ndako botika kango kala bien. C'est comment inachevé malgré tout libande ça na peinture on dirait ça ko bonga na kati ba tour bimé belé. Dépense encore ba différent ndenge zalaki kala. Congo blague à part o bazalaki na yebi mutute na lo banani nani te na ko bateke au président Kingani ko bonga ya Congo ezali kamba inanete même 6 mois to ko bonga sama comme ce qui volontaire malamu isa muté meza malamu ba dégâts onyo c'est na ba famille oh sorcellerie oh moi na ko za lokoso na lipa ba fazer tende ni balamba malamu te. Très bien. Kalabando peksa moi na li pa batilo na pekisa lelo atanga iso ngo pumbo senga benga kana fufu na ko pumbo na ngai tala biso tout ba congolais. Koseka na loba boti ko bank section na prince au moins na musoso ke no melo masanga na kimbuta mazoti apilo lilo ko la mutaki ko luka on dirait makamba le tande tunie mission wou donc kamela na kimbuta même satan azo kamo makamba Congo satan mina zaka satan na mi kumba Congo atanga na bloka bango modelo yo satan la kamu na satan linga tubela quand to kama satan kotilo lola to ko telengana biso Congo to koti ba koma pasite po muta koma yo kasu pasite ezaka titi akokata na tako sala boko tito tambola ka titi tala ngana double ndaku bikola vertige mokate na osonga bena montagne na commune na quartier na yaka po naza tambola me makanise za musika na leki ko to sanga OK wapi na na double na samto na double ndako na surtout lo kamuto te yonga na ya tana zonga wow na ya bisa kala ndeko tala agence ya solo PSU oyo koki kotina mbango na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence Transmaritime Luanda Kinshasa oya PH Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence Transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbango montagnoso na prix mukie pe kotinda ba colis basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmaritime ba pesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa oya PH Lumbela Miti Service mosala esali makito kwa moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani Michael
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois, je vous dis bonjour et bonsoir. Comprenez que nous sommes en direct des 15e rue Poids Lourd, là où nous sommes venus encore une fois de plus recevoir pour vous le pasteur John Toli à pété. Avec lui, tu remets dans mon solo, tu reseka, et puis tu rejoins Toli, et puis tu rejoins conseil. Donc, Lelo, Azanabiso, encore une fois de plus, l'Afrique Elengi Télévision. Je dis un grand merci parce que vous avez ébélé, vous avez vraiment ébélé. Il y a une émission d'Abiso, plus de 78 000 personnes en ligne pour recevoir nos notifications afin de regarder nos émissions. Ça rappelle plaisir, il y a beaucoup partagé, beaucoup aimé, beaucoup soutenir Bisso, n'a pas de conseils, n'a pas de commentaires et ça a Bisso déjà plaisir à quitter pour. Avant de présenter mon invité d'aujourd'hui, rapidement je dis un grand merci à Richard Tessa, toujours derrière la caméra, héros dans Londres. Un grand merci à Karim Mané Sambuticho, Exike Saviti Kessa, Nassissé à Dani Chandou, le chinois congolais, Norfelina NN World Style. Mamé Mini Zemba, tous Pépélé Mbetolo, Patricia Massamba, il y a Jean Zola, patron, on appelle ça Nambo Tebele, pourquoi pas aussi penser à Maman Bita Kisombe, il y a Caps Kapanga, l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari, on appelle ça Nambo Tebele, Toki Nebiso à Salafou, une entreprise événementielle située dans Paris, ils ont une entreprise où ils allaient pour ça là, faites Nabino, service traiteur, service protocolaire, organisation, partout où vous voulez nous inviter, à Paris, et puis tout ça, la livraison à domicile, n'a pas repas bio, si vous voulez nous contacter, www.salafou, au Kibiso via Instagram. Comprenez que je suis avec le pasteur John Toli à peut-être, ensemble avec Richard Tessa, on a déjà invité dans Galilo. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Tok, base. On est très bien habillé, cravate, mon cabas toujours. ezalaka na oka ndenge ezalaka kolata cravate eza signe ya kobonga te kolata cravate eza signe ya kozala mobola te kolata cravate eza kaka te ndenge bato nyonso balataka tomeki olata mpe doki yo oyebi kaka propriété kaka yango nde base. Voilà, makambo ezoleka koma baactivité ezoevole ndenge baactivité eza na ndenge ezalaka tili kaka ke Congo mpasi ya Congo eza na niveau moko fo koluka koyeba Congo eza na ndenge moko fo yeba vi oyo bato mingi bapete baplomb ntango na bi bato bapete baplomb po conjoncture na modèle ya kovivre ezobalana te nazobana vérité mo frère moi na Congo awa bato mingi bazo comprendre stratégie te kobima na trou ya Congo eza simple bato nde bamilingi te bato balingi makambo nyonso basalela bango lokwa babebe na berceau habite ça ozo comprendre très bien bakongolais balingi bakobongisela bango vi na ndako lokola kokoko nde batuna l'état tindi biso totuna boza combien mpo basala mikanda ya koyeba nombre boza na lopango mpo bakotisa yango na compte ya pays oyo batalaka tokomi 85 millions d'habitants balingi babonga bongo tandanga bien or nazokoya biso makambo par amour mon frère vie eza bagarre moko mutu na mutu ayeba te ndenge ekuta ye très bien toza bato tozomona vie mpo ekuti biso na vie ça c'est vrai mais réalité ya makambo eza oyo tozokutana yango sur le terrain ebalani te na oyo yo ozokanisa et puis makambo eza na Congo awa soki oyebi te okanisa kwa neti kote na yo bakanga makasi to lisumu eza makasi nga kote na kutu nazalaka te nazongisaka na nzela boye yokanga bien
comment passe ya Congo ezozwa batu mingi balelaka basalaka ba marche mais okokuta ba masanga o bazotia na prix ya cher esilaka chaque fois. Très bien. Tu sais ça comprendre. Place wana banda ko checker oyeba est-ce que pays ndezo nyokola biso to biso moko nde to sa komi nyokola. C'est ça. Eloko faut ko koyeba. Na solo ba ngamo pe na di nombre. Pourquoi le biboy? Ndongo moninga ya. Soko moninga na sana moi $10 20 okomona nga na lingisu ndaku te. Ngamo ko komelanga pe. Ah na lo be komelaka nga. Na ko linga ndaku te na komi na nga biwaya waya. Natala mutoleka et comme n'était ça se comprendre. Oh na mona nini kala. Et là comment kutu na lo ba ona pesa na prix moko ya cher, ça na bi prix ya cher prix ni. Et là ko boke futa mbongo po boko ta botala exemple zo. Zonga na be zalaka na kota mama yemu. Zo to ndako no futa ba 2000 francs 3000 francs total zo elongwa kuna. Zo etikala kuna ka banyama okuta na ndako ndo okuta bango na zo. So comme na zo ya mama yemu okuta bakanga miseleke te ba mitu rouge. Bakanga ba ndeke ba moano, bakanga ba pigeon. Ozomona ndeke zo ko mitala na ye likamuni nyo bando baninga nga bango bazo pumbenga na kota na boloke sanga mutu na makuta. Est-ce que nana ko futa mbonga tala moano na pi na zo. Ah Congo nyoka okutu baswaka batu te. Il faut la nyoka na kota na bikota kota ko lukampuku bakangela na ndako bima na zo. Nate ça comprendre. Nyoka ngani akenda ko lukanya mali atika bana na ndaku baka akangama na lidusa bima na zo et comme ke futa mbongo botala nyoko autinda ndaku. Yo kama kambwazo. On a biso ba distraction yo kanga bien. Na lo ba polele. Congo ba komi ko lier la batu ba mbongo bazo koka ko pesa solution na pays te mais pas si ya batu bazo mona bango moko. Ba luka mbongo na ndenge na bango ba komi ko piller bango. Téléphone mutazo tata 500 francs na cha crédit abenga kutute bipe mutu bongo mutu abenga pas que le temps lipa o bakati et on se comprend très bien. Mon frère na Congo tozo sibir makambu moko batu bazo vivre na difficulté. Comment est la unité? Oh, ça va 500 francs mutu kuta obenga bipe. Bo yebi passe ya Congo ba jeune bazo kola bazo vivre na banda ko misala ezate bo fingi bango ba goigoi ba umena banda ko na bango nzoko nde misala na payer ezate ko pesa bango kimia ba ke no fanda ko futé là. Allez bo komo kata suba unité. Cha unité ba chelo ka unité to bengi tele kaka 2 minutes tala. Oh unité no esili. Bato ba fungolisa ba réseau. Ba mbongo ba ganyaka combien pour ba piller bato ba petit peuple. So lobi mabe. Bolanda Congo na so makambo vérité yokanga. Omoni na Congo mon frère na so bano ba vérité yokanga penza pété. Omoni vie batu nyonso bazo vivre baza mal à l'aise. Très bien. Même ba soda o bazo kengela ba konzi. Salaire ba ko zo boye te mon frère to tango na bangola kutu bamboka pamba. Omoni salaire bazo pesa ambolo na bi ambolo. O atikala na nzungu so balambi na kan akima na nzungu na mutu. Ambolo. Salaire va 500 euros, $500, $600, 700. Et puis, on a un calcul. Na biso na pays voisin, tokeseni na nini. Comment mboka nini batu ba ndeko ko vivre na Congo eza pasi ko le kalifelo. Na lobi mabe. Ko vivre na Congo pasi ko le kalifelo. Na lobi ko vivre na Congo eza pasi ko le kalifelo. Yo kanga nazo bano tala naza na Congo nazo mona mon frère mboka nini soki ba pesa ka ma place au gérer baninga na quartier oroza la ke ba chenga pona bango na gérer bango komi pesa ko sa le fundu et comme il a la orchestre moko bimi to koti concert ko so me clapser na micro 100 yeah ba no me okako so komi ka na place oroza so makamoto za ngo beso bandi yeah ayi manzembo nini wana biso yemba maya ya yo kama kamteso kuta na pe na so ba na bino polele église bozo ke no kosaka ba kanjo na envoûtement te pays nde tenga misi biso ba projet to bi ba manka ba kosika lisume kanga biso mingi ndimanga ya solo bato bazo tambola na ba kopo ya solo zo beta ndeko tala ko zo ke de kope pa muto asala ka mafuta makate ya ko futo nini awa challenge to tenga mi bambanga loka bakamia tout na accident mutu mbaza ko mitana kitalata so wanga na ngai te ba changer nganga yo ngana benda sentir be loketo comme na maduso ndena katana loketo nyo comme le roi ba mwa mboka
Et ben moi mboka talo que comme l'autre ma biso banda 4 comme 8 comme 13 ngapé ngam na 4 alors que tu vas c'était ndeko ki mabe mboka ni bo sangu si batuti na niveau ata humiliation kwa satana et ko le ka degré bo été pour ça satana si biso ko gérer banani boni mino piler satana mabe boy habite ça zo comprendre na oyebisa yo ba vérité ta la maman mboko yo et comme le là nakoloba ke chacun pour soi. Chacun pour soi ngo pe yeba technique nini ya kolekelela pour vivre ndimanga. Très bien. Mboko e komi na niveau moko même pire yo akopi melo cop abi ko sana piaka. Vomi aya na ngwa kabela wa mona ka pile yo kabelo po mela mais pa bengo ba kende cop bo sabina ba boko kana mbongo azomo na ngolo ko komi ba leader mi ba ale na je biso Congo. So yo kinga vérité. Yango mona so ba vérité. Soko moni kwena ko luka lipa telemela. Ba chola yo ba seka ndima humiliation mena minute wana lokola musala na ta salité so bomba mutakala na yo tingama. Très bien. On a le bano pepele. Yako moninga na vivre na Congo lokola na pays étranger. Na yeba teke na kola kana o. So na lani ndenge na kola kana ba lokuma mbiasa kala ndembo ke saka bien. Na kopesa fina ngaki kilo. Na longola nga lokola na kenda pays mususu. Na ovi lokola na kata Tchad. On dirait na Gabon, Djibouti. On dirait na Djibouti, on dirait na Brazzaville na bato bakatsaka. On dirait na Somalie, na Sierra Leone. Na vivre quoi na Libéria. Soni na teka. Oteka. Est-ce que moi soka ki posa moninga ne moi sata moni bato batondi na banga ko bimana e. Abanga. Soni ezati ba poser les pile comment na je bisayo. Vivre le la moi kangi posa bimana moi sina e. Amona sous place azate. Même est-ce que mikolo ne ba sa bazo beta maselo kuna matel muninga chéri na ngai to kokuta na sesu wapi tala on alo ba soko yo kinga na alo ba Congo place ekomi soko za pete ko sambwa na Congo ba koske ba lokio soko za mutemo makasi ko ba biso challenger yo moninga na ko sauter muto bebi sa bongisa na tala katelo ko azekela manzambe botika na poka ko senga pardon mais na puye mabete pour pesa mabe mingi faute pour be pesa utate awai na ko senga zuite aketala bandeko ba pimeli akende ko passer li muto ala ki jeudi o yaza na posa mbongo na poko asala nini ke bagoyo sakana mboko na bana ba shemoninga na lo bana bino vérité botika kokosaka o bakanga biso na mfutema tous les moutana Congo masi mbasa mfutema te même ba fille basi basi mesanga mi ba faute na bango te ceux qui papa na bango bande ko futa e bien après ki mbonga wenze pa maman est-ce que moi c'est ngata maman na ngata mana kinduma na balabala jamais kolia mabe abi mabo nzala mais pas beta lisolo ezata kutana mobali moko kabina koche na ma 1000 fois 2000 fois fungoli makolo tanga 10e ndashi libabe Congo déjà par ko bebisai waza matoi ayoka na lo bano polele yokanga ndeko na zo biso vérité remaika mututu ata ba voter ata député taleka na tongo na pokwa le fundo ndiro fungo so kesa to kota concert na yi na zo bana makama mike kutana kana bato bazalo même na nzela talaka bato asaka na parlement azuma voiture na chango o ba komaka na papier moko lokwa justice o ba chaka makonga mibale soki makonga soki avocat o lokwa bazo peser cuivre yango tala bato wana impolitesse na bango bandi depuis na prince na lobi na bana classe yokanga na bana classe bazoya bazokatisa ye penza moni ora freiner avec autorité mboko bazopesa lokumu na papier bamba soki pona kosa afuta mbongo pona l'état te kosa ba roulage ora freiner Alex Abatu mais yaza na pressé na mona ki moko shurwana ye kutanga tutana bana kutu bazokima bana classe na tali boso boye avocat soki avocat soki justice soki na mon frère elekelanga na mboka oyo donc pourquoi mutu ko so ba voter comme na place ba tieye akomo na batu lokolo ndire na imité même ata na bien bombe ba metaka batu na mboka ba paya et puis na ndimité bon batambola ko batama pa na biyoma na batu fait ça très bien pour na ndimité mutu atambola mingi aye bakozala kana ida bo nyama kolekata batamboka voilà to finga batamboka pa mona kisasa te mais na mona me ba mama mboka ba ya mabala babiko koma na bango te respect à libalo ba fanda pa ba bokilo ndire mutasi sa ba université ke bato baza ba konzi on azo mona ka na kisasa presque ba nommer ka soki na tongo wa o zala mutu tel gérer ba tout 10 gérer ba tout 100 na bisio droit ya kosala po na bino comme le ka bozo bondela ye très bien ya comme le roi musicien na yemba nini
wana bino oyemba ki yeye ah ora mba pa bani mango seben bango apo baba batuto nazolo bano tala lo fundu ba teba batentuki na bina lo bate ona lo ba comme le lingi ndeko epi nga mawa Congo motema mabe komi ya liwa muta komi na âge of ménopause ya vie ko koma koko asa lo fundu lo kwa mwana 20 ya 20 ans tela to mutu autoritaire mais le fundu lo kwa mwana 20 ans basini lo kwa ba musicien soki ba lo bandeni hein ngam na remarquer ka na sonda ka bango nyo sona tala na ba tala ba bolole oyo a magiski na solo ba na bitala ba bolole oyo ba soi-disant ah na lobi na bina mutu te oyo ko soit c'est que ça ye ba bolole père otali nze moment ya ba jeune artiste tika na ngai wana ba jeune wanzembo wana talinga te na lo makambo Kongo zo kufa ndeko pardon oyebi na solo ba yokanga bien mon frère tambola na balabalo okomi ko yoka batu soni on dirait yondo za na nyongo na bango soki nga individu ko la nga na yoka baninga na ngamba wa ndenge bazo vivre basi mibali na moni fille moko na mwana mukango zo tambola rai mon frère fille na ndimite le ki 20 ans ache mwana na pembeni ao siko asimbi godi mwana bilamba ba complexe ndio koya ozo mwana etambola lio seki auti musika makolo na mobile ngo achaki yeze mi fezala faute pe mobilité mobile ba posa nzoto yepe mbongo ezate chez bango tanto balamba kité e ko petit pas mobile wana ba mitiki siko na ebiso ze mekoti mwana mobile pa moni engagement se meleki kilo ali amala muta simi nzela ki akimi yesko fia ngo ko tanga pamba mama leka lukata fufuna ti na tike seke ko ta uta kuna poto aso ngo mate na moi est-ce que bani en foutema jamais buso banaye jamais ceux qui paye qui taki fufuna et collège ça na prix moko abordable 100 francs 200 300 100 francs 200 ndanga ça modèle wana jamais bo pime la biso bo mengo mais côté droit à vie bo pesa biso liberté très bien to lingi na kati ndako to na mutu moko ataza boy soko sala ba futi à la fin du mois akobomba 10 personnes en fufu to sentir que to bonga te mais salaire à mutu po na fufu to zotonda pourquoi na Congo te batu bakoti ba cimetière to zoko saki balie na famille payer contribuer na liwa na ye très bien so il paye ça qui bien angaki ba voyage te et ben te ko na ba Nigeria na ba Gabon na ba Angola na yo ti ba même ba na poto et ben ba faire na poto na sengote au moins na teke muta na poto makambo Kongo so Kongo susi ko leka biso to salia très bien donc on dit manga batali ene lokele ki malamu te o sepela na sengo na mboko kolela et ben ba na poto ba sango ba mboko ba mona ka ba mal à l'aise alingi na mboka nende ko sepela posa kimia au moins tete ba ka congé ba sepela mingi pour place nende sentir aw mais aw e sambwisi batunyos wana ba kité ba ko sarabiso na moi lipa moi liputa moi ni tant que côté bango ba changer position na loba wa na bosembo likamuna na loba etalata chef de l'état te pour ki bo konzinyo se uti na nzambe problème na ngeza boy ba oyo bazia ko sunga makambo ekende protocole c'est la qualité kolonda ko pesa mbongo ko koka mokaboli kombo ka pesi mbongo soso yo na bombi kingo na mukongo to mona seno ka li papa sukulu bani c'est que mbongo ezaki muke to ndemo kabonde kaboli mabe ba konza Congo bozo tia pays mabe très bien chef anganité tala biso tout ba congolais koseka na loba boti ko bank section na ba prince au moins na musoso ke no mela masanga na kimbuta mazoti apilo lilo ko la mutaki ko luka on dirait makamba le tande tunyemi mission wou to ka kemela na kimbuta ba jabo pour ba jabo yo ba geni ni papa ba bi ya Congo sa na mbutiaja banda kala et puis ba tu bazoti a pays kaka bango orebe na ordre ba deviaka au moins na loba wa tala omani bino wa ba venturier à majiski na ba vérité ndeko so ibo pesi ordre na bino moko te ba to pesa bino pe vérité ordre te très bien ben na ba chaque fois motei avant bimisa ba verser la Bible comportement na été ya ba mukonzo ba nommer na place pour la population na quartier na coin o lo bela biso na parlement o kingan o comprendre o yo ça pour na kotala makambo etali environnement est-ce que o azaka chef de l'état par exemple kaka ye fa ndo tamba na balabala luka mabula za na balabala ni jamais bino babo tamba na force pesa bino ba beaucoup mais c'est tina na bino nini kaka kotaka mpango bat
bato côté babeta babale bakoma koteka koma banda nyosana babuku maître buku maître kokota musala na mwasi ba gilet sika moko tanga moni bisengo koteka mapango comme bela ju mwasi na ndako aboye buku maître tala basi 8 buku maître comme na ba bag on dirait PDG aussi c'est ma combo osana manga azocha lokolo ngiro betele masolo moko neta futo nyongo njonga ndetala makamnanga basali mboko yo mama boko bongisela wapi ana abi mabe bamate abo batu balinga ngoto bamate abo balinga te ndio mokoka ye penda sanani na oloba makambo vrai ngaso c'est l'enfoutement nganita même Satan azo kamo makambo Congo Satan bina zaka Satan na mi kumba Congo atanga na bloka bango modèle oyo Satan la kamo na Satan linga tubela kata to kama Satan kotilo lola to kotelengana biso na biso wapi Satan wa zakuna mama eko inda to zalea tala comme on a sekina comme modèle na rambezo kende donc même Satan a commencé à attaquer anyonga bino tisuka parce que soka nyongi bino ko suba client mususu wapi ne biso makamisa soka même ba professeur à ta université soka bandi ko tangisa bana classe ba esika ba nyoso fo ko makaba sherina na ye umuna ko témoin bandi université bien comme 4 jours comme tolo misu le quoi koy c'est que si le mobile professeur OK nanga wapi Natanga ko bima lauréat distinction babimaka bongo distinction avec autant de points abimi na 100 points na ba réserve tala makamna lobawa ko wala Congo ka nyoso Congo zo funi ba bomba retardement manga ono yebiso ko ndimanga lelo te très bien omoni ba deta oyo ba nini nyoso tu tozoke ndo vungana na coin Congo ko beta crânio ko apina danki mutu to ko ndire bom c'est to kebite faut to kutana kana motema malamu penza ya oh na oloba ke Congo c'est mon intellectualité ko bokisa Congo c'est intellectualité okoza no voyo tanga te mais so saka motema malamu bato ba pesa confiance malamu ate tangite côté to ko leke ba betela ngo maboko le okutaka na mutu na TV omona na Congo pomona ke motema be ko silate oya le kana TV et puis ça mabe ça na Congo so ka bika français na anglais au comme opposé à sa partie sans parti so telika TV non faut va longola bango ba yebite est-ce que bango ba yebi loa nati so binika mais azo salana ngana le ken expérience d'abord to sana niveau classe ndenge moko te ngana le ken na niveau makabatika nango so yo le kimu ngana niveau sala ka kuna te pona nini mboko yo olobi nanga makambu ya ba MPR ou ba bango nini to salité moni nzembo wana par déclaration ba sali pona ba jana lelo balobi na mpe mabete mais elle moko pe réalité na nde toloba na vérité makambu yebiti très bien omoni ndako botika kango kala bien c'est comme inachevé malgré tout libande ça na peinture on dirait ça ko bonga na kati ba tour bimé belé dépense comme ba différent ndenge zalaki kala Congo blague à part o bazalaki na yebi mutute na lo banani nani te na ko bateke au président Kingani tous les moutons a yebi côté ibela na Congo bacha Congo trou na so ba no vérité très bien ko bamba Congo fait kuta bato ba motema malamu ndenge mo poto sa makambeke ce qui te aussi bato ko sana sujet que te to ibate to sala ninye ko sala mutu to zo kimia nde Congo ko telema très bien ko bonga ya Congo ezali kamba inanete même 6 mois to ko bonga sa makambo ce qui volonté malamu isa mutema eza malamu ba dega onyo se yena ba famille sorcellerie mwana ko za lokoso na lipa ba fazer tende ni balamba ka malamu te très bien kala bando peksa mwana li pa batilo na pekisa lelo atanga iso ngo pumbwe senga benga ngana fufu na ko pumbwe na ngai na ko ndima na tonda mena pumbwe oui na ko ndima na pumbwe na nika na tonda mena pumbwe so to kende wapi toke kaka na libumeto etonda yo mema ngako to ko mema boni boyeko na kufa ko tala na boya ko pumbwe pona yo tala ona loba yango moni mboka o tala to funi ba document tala o bina loba makambo wa pesa nga matoi très bien ni na loba yoka mboko ekomi kaka o mona mutata bonga te aibi ka kolaki na passe so ka betika ma kopa zima folar ma oralu ko bandeko na nani wa bonga te a pistonné ata na koteka ata na eloko ba fungwama
il y a bandi makama minene quel ko ba garde corps asi publicité ba protection ba bambi na porte asi pe ba garde o ba tambola na ba magenya so nini ba ko mokengela ye aza pe na likamu na l'état te aussi bango pona ozo futa bango ka pa pamba or bando na pe na famille mutabonga azate yo kabilo ka Congo ndoto très bien parce que mona mutule rana so alika bo ata azana likambo ko kende te fa tondi sa cravate munene lo kwa serviette na veste munene lo kwa milinga kibi lo kwa na ife Quand on a une intoxication, à mon avis, non embouteillage, pas l'accès que Ngande Moutanzo gouverne bon ni boye. Président de la République, avec Rakili qui dit boye, yo kanga. Ni bongi bo sala ban, bongi bo me mabiso wapi bande. Est-ce que bino bato bo comme le quoi bato bozo tala ata musique musicien peut so bina yemba boye ayemba rapa tango. Mais oya bino eleki bozo mone la bato na niveau 0. Oko sala musala pa mutu akosa bino na maloba sukali mona pona ko futa ndeko nanga to mona ozoka mutu ngo kombe kenda sang pozoka ke lobi tanga lekana boulevard pesa ki bato na mbongo kuta kabeli bato ba yebite mbongo ya ofele bino bozo sala pa na e po futa po ba ke niveau Congo ezatala kotala Congo boyete ko bele soma Georges Congo le roi camion ngi mana to faut vérifier ça est comme un niveau nini donc ba pesa makambeza na bato ngata ba ndeba likana TVT na bela mise na kotala bango pam vraiment ba venturier nalo ba polele nalo ba o ekuta ngana sala Congo ko bonga soke bongi nzamba sunga mais ngana ko bunda pona nga na vivre na Congo ko na libanda Congo donc on a Sierra Leone na Tanzanie na biso vérité soko landi makameza Congo ko piquer crise ko bela okufa fa très bien mboka ni ba peksa mutu abota soko botika mwana bakisi mwana yo na bakisa mwana equipe ni mwana yo ba peksa mutu abota bote bakoma ko batina ba tableau bota ndambu yanga minoni bana bino be bananga yo mbotala nalo ba maka to dans le dossier eza mutuna o bato bele pe balinga na tuna yo par rapport ya réalité et comme nini on a vu so azaki bongo journaliste maman Yvonne au chauffeur na boma qui est situation on a etungisi bato bele mais faut boyeba les abomi epona ni bakomaki makangu te ozaka clair pourquoi mon gars ke loko mama te eloko c'est bébé bakaka akose kwa pete le bari comme ndengeza boye kele bembe ma pe bembe ku ekufi est-ce que mon bembe so faute jamais ata kulu na yibaki babomi ba yakana sabani il fallait pas boboma mais boko teka na prison basala ka boye te ça faut tout na comment chauffeur a qui idée aboma moi si wana est-ce que babimane na ko bata matin comment na audace ko sala boye ce qui fait zoua ou bien nini na pipe be na bika ma be mutatuninga pe yo est-ce que à part ça ezate ke ou bien après ce qui pisse moko bien futa ka mabe ou bien mutango ko mona ba tioke tan likambo eza mbongo eza po mutango na niveau le ki sa mutu mais almela ngenge ce qui fait à mon qui pisse moko autorité na esali na kata ndako ke ata na ke gauche na ke droite mutango sala ngeloko azate nde dege ya kabongo polikamu so fait ça le mamunyo se hésitaka so na sala ko indelanga comment yebi était agent chauffeur comme na niveau tia bomae Nino ya mona ki po na église c'est pas maman ko l'église a problème tata so na balabala tata so wapi no mona église ko alola église alola te église a pas te dans entraînement o assemblée malama ko tiro assemblée mabe o tena ba verser mo keli fait li fait lo yo ti ba nyesa ba keli fait lo ba bi verser bible te na zo no boye ba tango tambi tango tangi église po ba ni église ndé ya iye ba yebi place ba utaki ba comme na niveau ba komi no ba no makamambike ndeko oya mundeko akufia na nzamba pambola ndenga kufi bakunde malamu basala enquête so eza garçon wana mutabomaki ya solo eza peye batuna yo bomeli nini ipara linga teka lopangu na ye yango ba se comporter ka bomaye tout ça akolinga teka lopangu na ye comment soki pesa na parti pris na quantité très bien ndeko kolo ba yo za kutu journaliste na ndimela ngana yoka makabi yoka te ngana talaka mutu alikamute source comment muto yebi teke donc est-ce que muto liboso ba un chauffeur à muto est-ce que muto kutu bomengo moi ça na soko landa na batu babonga azata 5e muté ako ça ba 800e bongo ba za na premier tina ba 100 ya bien ba bonga batu na ba te poani puis c'est moi na ki privilège o muto na comme ki autorité na kacha ndako très bien so on dit minga merci très bien na côté li mo wo ite na côté muto vivre te mais ye bango tia ko aso niveau ko comme autorité te ka ndako ai bi place ko maki
Moi, ça n'est pas piste. Et puis, piste, il y a pour ça qui est à 4 à rond-point. Et comme il y a yo. Ni combien il y a mon yebi. On a bon yebani. Na la makambo so yo kinga bien tala. Problème nanga sa boy. Quand to songa ba faute ko ina Congo bo pesa ba to faute té. Ndeko to komi ko vivre na Congo lo kamboka ba paya. Kende na ba compagnie. Okomona ndenge ba mindele bazo nyoko la biso na misalo biso moko to ke nyoko na ko sala. Tozo kotela ba ngombongo bazo ko finga ko gangela respect à mutu ezate. Et puis, au moins, je vais sala ni Nicolas Mank. Nyoso wana. Est-ce que ça me fout ma? Jamais. Mboka. Et même biso ma bé, biso population to bimi na manka. So il doit me passer table. Ah, attaque ban mboka, tu peux bango respect. Makambe ko changer. Ba to bazo pesa ba pays ba tomboka ba ba mindelete. Ah en Afrique, na bité que un Angolais. Angolais so ko sakai na osa mo pa na kati Angola o mona makambu na yo. Très bien. Et ça na pays lokola ba après monsieur na yebi. OK, so saka na mwana mboka o moni film en Afrique. Mais bisoté. Bisawa, boko sana likambu to tambola kwa wewe lokaba surtout ba wewe memanga. Mundele penda ko yana chauffeur wa memanga mundele, lokaba mundele za presser ko pointer wewe lokaba kabe. Wewe kwa iba tele mabala ndaye, ba soné ton ka ba moni, il suffit mona ka poste étranger. Poste mundele. Ba ko tuna tali kamute. Eh yaka, yo muto saki ko ba tuto kiyo, to ke prison. Mboko. Complexe. Donc to boma lumumba to kosela mindele. Lumumba kufa na potete, Lumumba kufa na Congo. Soki ba boyaka ko pesa faire na mindele, ndeba kenana boni boy ko trop ba vérité. Oh makamba Lumumba ezati lelo. Ba inosa biso ba sali kamna mindele so ba kutio bakangi. O réclamer trop ba footinga mabena tele la mindele comme problème. Oh longo na musala pe kende prison. Ba tozo tindo ba congolais. Ba si mindele ba protester ba bi o sa musala mala continuer boye. Après moi quand TV, tozo lukava bonga nya. Tala, na lo ba mamike. O mana na lo ba polele. Tozo ça makam ndenge ça. Yamani kalmi tele ko boka ba carte électeur national tamba mutakana ko so ndenge. Kwa sababu ya changa perte pa mondire mbongo na poche na bimisa ko dollar. So na mi kanda mo ya papa. O atana laxi ba ko tsaka kasho. Na lo ba no vérité. Na ba no lemba ngo fort. Non, c'est un dollar. Et on a bien tambo, on a bien de yo papa pambo. Et tout sanga tina oni. Quand tu es au Kenya, à toi ça les kambola, tiango les kakuna. Zaraboy. Vous venez de la carte pays, moi ben attends pour payer un respect. So ça na carte ba Congo, na carte Congo bimiso zoba. Mais so ça na carte ba paya, ba so pesa le coup. Tala ben dia o. Ba tambla na papa na mboka na bango so ba pepa mbisi. Bende mingo so mona mi hibia soso na mboka na bango. Ba mi hibia ba soso na mboka na bango. Asisi ba soso nyoso. Ya ba mama elle a mindele. Ba kanga ko sala prison comme so ko mona le chef. Anya. Ba so tika na ba boutique so ba bougie ba nini. Fo mona ba kanga. Pesa autorité menyenga na. 4 bougies na bisu. Yo pe congolais nya chef ala nini. Moi pas bête mbata. Ah! Yo mais yo man congolais boka congolais to sambo la biso to ya so tu as le passeport rouge il a le passeport congolais na biso ko zanga tina congolais ça le chèque ne va payer nyos ndimanga très bien ya na mutu ba chola ete na mboka na lokwa congolais biso ba oyo très bien keneta na aéroport mundele privilège yo mukolo mboka même ba mindele ba kamwaka oyi bakama so biso babona te bakama ba konzi oyo ya misala balo metala ba bololo po biso miketo na moi dire te mais pour mundela kamaka ba mindela bani est-ce que nga penza na ko négliger moi na mboka yanga et pas na ye ndiye ce que ba biso te ba kosa moi mindela na ezala ba arabe ezala ba indien oh ba libanais ba belge tant ba yaka taba mona ndo to kotela bango ezala ba konzi ezala ba nan bakende pembeni ba sekera biso kwa niti bose kambwa baba ka tala yon baba taniti mukonzile bangwana azaka nani yo obiga yaki pona kabele mwa voiture mais mukonzale kana bina tongo tala nazana mapambo li musana nge pesinga mutu kanja ande kuna bolola munde lango pena ni libanais to indien ya bino pena bozana ya ndimanga
parce que biloko boye kongo ko bonga mukolo nini bata we bazana no belebele ndimanga après to kosa to lingaka pays na biso mingi hein to lingaka pays na bino mingi na corruption zo pas baba mindela moko ya nzala oyo bauti na pays na bango makolo bakati sisi masima babina be chopi ba yetiawa ba ka loka mayebo loka ba fourmi oyo azio abombe na ndaka pese misako sana tomba funga ba boutique ba tie bango na zandu na ville ale ba zimi no 5 na misala ba ko ba boy bindimandi male azu pele soda kengele na sima keso ba tomate na paipai na we soda simi kitunga na munduki ya mboke elele na lobi mabe mboko ya Gazo comme un étranger. Si on a qu'à tourner comme étranger. Quelle humiliation va cholinga na mboka nanga. Ndimanga makamna lobo. Pas na mtema. Mon frère, toza humilié total. Nana ko zongi sapenda dignité à biso. Très bien. Ba pina nango biso mbongo melokumu na biseti etikala. Nana ko pesa biso dignité. Très bien. Ke bosa ngal sanga kelo ko dignité. Ko bonga tikela nga ponga mona luka vinanga. Mais dignité ta ke na za congolais na ko zongo wapi? Wapi? Donc so man tipa na bino ba ko gangelo fandi nye bongo ganga su wapi to sili maeli na yako ndima baba kenda sa koma tana ngola tana Tchad atikeli libela otika e ata moni bombe lekina simanda bu bo kende pa ite mboko bo banga na bino bombe ite coller ça moins cher pas si na on a jebi sayo moni mboko to mo kende ba pe mo ko sanga tina ozuma na pays mususu bo fande mituni kaka ngayo combien bana mboka ba mituna bana ba Gabon na ba Nigeria abeti kuna ba 15 ba 10 alelaka alors ba penda mboka na biso zaki malamu ndena yawa te bolo kwa sana mboka mopaya akosa ka okote la pays pas ka congolais maka nena ko fanda ka pa le salaire nzona mutema se ba ke no sona memi bana mboka wana un mois tokokufa pa modèle ko lia pasi mboka nini miliki ya miliki koma lix miliki koma lix ya bana mingi babota mina génération ata miliki ba mérité très bien mboka nini tozo kama na secret ngamu ko msuna bona ne moko bo likola social secret mbongo ezate na keso mbaji ya 100 francs na lukimi ya pio na tena ningisi na lukimi mulangi koka na sokoli na tie pona bima kama pesa ngape kilo kamelaki secret nazo mela mutema mingai nazo ko milela mboko etraire nga nazo mela kaka wana nazo ngana okufa nanga wasa mutema fait du monde yaka ngana keye no mela sikeme nazo lelo kana nazo lelebe ebembe so melika ndamba zikana kitibutu seigneur yaka na fait du monde ko tokende mboko yo tala nazo ko bisala Congo tala mboko to sambwe wapi te nini naliete nalie mikungo mobesu nalie mikungo kotumba nalie ba misili nalie ba dongo et puis o ba la mina fa normal te oya ba okuti moto linge kufa ekali ka bandaka la poussière so tchela ngoma fufe bela fufe ko sa mobesu tende ndengeni yo liango yo dia ta fufa dia wa santi ke fufe baby mais ko la affection bongo kende ki fe ko taka na libumu yo so mela diare lo ka bombe ya tome chéri e mettre ngamo ka kano yo non parce tala o mboka ba périmètre oyo ba schéma na yebisa on a loba wa vérité tous les Congolais na mboka mopaya alinga mboka mopaya te mais chaka ke mboka zana manka afanda libanda na ba no frère yo moni bato bana poto batomboka kama kasi ko le kabiso to sala po ba ye ndoko ba na 1000 raisons ba yebi vérité ya vie bima libanda kendo fana mboka mopayo manenge droit ya vie eza obonga te mo sentir que na za mutu parmi batu mais awa ta awa mutata za na vélo amoneli yo awa na Congo mutu za salika ana ko so muta sombika mbadi ya fufa tena ndao ko moni na bata quartier ndira ko mi patron na bino na zo bana vérité très bien na lupango na PE lupango ba locataire à 8 portes soka moi sina kabela ki basa ba porte musuma de ma peka 3 ma peka soso akobetra ba ma solo kwa komi mokonzi na bango mobali pe soka bike na kati ya lupango na kabela ki bongo ba melaki masanga fali ngabasi na bino mboko yo très bien to sambwe awo to kimela wapi mboko yo trahison totale pasi kutu pasi ezalata na ndelo oyo eza nde comment pasi comment
Congo tokoti ba koma pasi po muta koma yo kasu pasi te ah ezaka titi akokata na ta kozala boko tito tambola ka titi tala ngana doubler ndaku bikola vertige mokate na osonga bena bonte na komi na quartier na yaka po naza tambola me makanise za musika na leki ko betosanga OK wapi na tu na doubler na samto ke na doubler ndako na situlo kwa mtu ah te yonga na yata na zonga wow na yo bisa kala ba permettre ba permettre ndeko na loba na yo makambo ezoleka na mboko oyo okondimanga très bien Congo to sili mayele na niveau 0 yango na loba nani oyo akozana souci ya bomengo te souci yake nani aza Congo lokola nga to tia kimia makambo ezala altala na pe idea bo o nyo saidi azana droit ya parti moko akosala pona bato bo komisa Congo lokola fête yo ya yo moko bimisi mbongo mozana bato ba mela posa nga fête kene malamu nana ko saidi oyo omoni bato azesa mariage ya yemoko mais pourquoi ngaka asomba biloko alamba ba bona tembele po bato bala ba mela po lokuma fête ne kene malamu to bato fête non na yaki mais tokutana kina yote mena liaki na mela chantuka mbote yango mukonza ko sana idelo ko mutasa si fête ako méritame or aweza soko sa si fête ba pa ba ya botela bangolo toko masanga to apio bobombela ngai awa na zolo banayo ndimanga atoloba ndeko tambola na ba quartier tala kotata mikolote tala bana ba 8 ans bana ba 5 ans ozo mwana ke mwana non bana osanti ke akimela wapi atondi te cheba mwana mukoko na lipa ba pese na mama keteka parce que afandi azo selati mama ko ya 20h baba ndoko dongola pondu timo tala to vivre na Congo na tala otoloba ali kamba satana te même satan ko comme na niveau ko chabiso boye te pas ko sanga ba client très bien mauvaise foi batu congolais so ko biso ba siliki tala ba konta na prince lo fundu me ba kenda ka bala moko bala mission sana kisasa ko tenga maboka ndaka te pona nini ba dega so lo belo bi mabe voilà toko mala biso na suka père bata biso déjà makambo ependa ndeko nanga epenga mwende ko lobi nzamba pambola omoni mateya bozo kosela sata ebele envoûtement blocage non blocage à Congo ça na batu ben individu ne bakangi Congo matate so bokangi Congo par rapport à quoi comment bolobela ka mboka me bosaila ka mboka te voilà na basala nzambo ba yebi mutuna makolote so ka kutana mutabonga kabele mbongo na kobatama ayena tanga bando kumisa ka bikumisa kumwanza foje lobaka vérité ndenge ça nzambe akopambola biso à partir de bon moko soki biso moto mi pesi raison ndeko soki na lingi yo te na linga yo te atana ko bonga poto to kokani to komina rivalité mais na linga te ozalaka olia bien ozana moi vu que olongo na makambo anzala ko bonga nde forcé mais ndeko eloko wana awa ezate awa batu mingo moni batambola ba usufila bandao basalaka mabala basi bakaboni mibali basalaka mais bakonzi na bango bana niveau olinga kofuta batu te azwaka mbongo ekota mais pas futa batazoka zuwa comment fait mukonza sali abengi oye olati pantalon ya lin donc ande dengo soki pe super 100 ya yote ozana ya na poto kabelo bilamba veste soko olati kana miso ore patron ba non ba travailler na ngata ndika lati propre et puis si fierté au patron que là na zuwa ah lati mwe ko kaina nga seka nga koma lokola nga ale lobi nango impayé oka mbongo ezate bozela mois prochain poni olataki sapati lokola ya ye mboko oyo nazolo bano ba vérité awa ce patron bengisi yo luka chemise katana epola na solo milinga lata soko pembe na soko soko kelo maonzo azochola wanda bi naza mala muto tushanga na ki patron azate mboko on a le basoko yo kinga vérité très bien ndebo détruire pays boko ça ça satan futa bino satan futa na bo saka na vie baliwa ebele zo kufa nzamba kotuna rabino voilà ndeko ebele bakufa na raison azo sala mazo futa mate ale sama sini na bana mwana piqué maladie chaku akufi azo tala na sala kame musalo patron na fier na tongo
keta bango na vie na boîte fête na fête bazo panza bambongo bakofuta ta 10 travailleurs na mukolo moko mais na tongo akosi ko pesa mabe na butu mo meli munene ba fi on a ba tchele ba o ba banque sanction ba carton ndreba na ba patron ba android bazo somba ba $2,000 1,500 mutapesa ke papa wana mbongo akofuta ba travailleurs ke pesa ngomasi na vie après na tongo ya kosi bokosa bo bakosaka alo bakolele yango tole pete base so yokinga bo changer kalaté demi-finale à vie tozo kufa egoyebana match nini comme en finalité tala ki tala to bombi ka pembe na yomba mwindi matame ego dessiner voilà oko nuna to kuta na rond point egoyebana très bien nazo bano vérité voilà atoka ti ko fona mande fo nuna te egoyebana ba konze ba nyoko libiso boy voilà combien ndeko to kufa na Congo be boyete mutazo kufa likola $30 mutoke ndo hôpital baso boya mbena te bazemba batambongo liboso quand c'est grave baso wela nanu mbongo par rapport à mutu or mutu soka kufi pe ko tikala ndenge nini awa kana hôpital nyonso kimana mutu mbangu pe alinga kata motema sobo komika na hôpital batunika mbongo babanda ka fiche ka ko 1000 francs yo bien hôpital ba 5 bien fiche 1000 francs au pesi oga soma kisi boye otala $130 ba jeune bango na hôpital boko bongisa pays boy asambaki na ko sa frère docteur na ko bikisa ba mais no hôpital ba sangana ba ninga ba komi miyi or faut tu payer bango te ba zo futa mate bango pe ba crédit na bango ba yiba batumbo mbongo yiba Congo comme le la lunda lunda ko vivre ko bongela awa to yebi yango donc calamité na ko tanda ko na kakata prince ba caméra dévier soko sakane za lupango na biso batekela l'état kala na ko lakisa babuku kala nzamba pambola voilà merci Toromi Abiso la souka papa un dernier mot pour la bateau basé opportunité encore dernier mot quand te la perto so boyoki yango na base très bien ba conseil de population pamba to saba innocent nzoko ande to zomona mamonambwa na makambetali satana te bato baza pembeni to pesi confiance nzoko ande ya mabe donc bo pesa biso ba mengote bo cha kimia chaque muta sentir que o ezamboka na ezana lofuni très bien ata bo pimbe biso kolia bo pesa biso ta dignité o ba étranger ba ko mona la biso na kata pays to zangango yo monika ba bomaki na aru so ina ituri bokola kana tango ba bomaki 600 ba bomaki 20 personnes yango ata vraiment ndeko ata ngana bilo pangu moko ezali na quartier moko to zalaka ko na ngwa zalaka te zaka matite ata to monela ngona ko sumba mitando sumba mikolo nyoso te bosumbi lelo pemisa ta 4 jours si bosumbi mukolo mususu po to senti que muto ayanga temelo pangu quand même ya ba to to na solanya to sumba su wapi boni boyeko yo ata lo pangu ngwanye yo so yo kinga nzama pambola. Vraiment voilà. merci. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre poste d'animation. C'était un grand plaisir pour moi de recevoir pour vous aujourd'hui Pasteur John Toli à Pété. Je pense que vous l'année du début à la fin. Aussi qui là où vous battez l'homme sous. D'ailleurs, batsaka ke bambote belé na ndeko Eric Manzaka. Nzeta malili yanga ndeko base umela na bela. Batika yo. Après c'est ndeko na Marco Loco Irlande. Cookiston umela les grands champions d'Autriche. Sans oublier Serge Leboa, Papa Manuel Miyuna, Bambote belé, Maman Stéphanie. Yawe yango. Vraiment na lelabino tout fort na yo moko pe. Merci beaucoup. Bas na cameraman na biso. Richard Mpesa. Ça c'est Bambote belé vraiment on est ensemble à Tatula Pété. Numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment base. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tous ceux qui vont à Pasteur Jean Toli à Pété. Tous ceux qui sont en Abino, merci parce que vous avez belé à la biso du début à la fin. Bakarine Mané, Satali Biso, Bikike ça, Exike ça, Yepatala Biso, Dani Chant de Chinois Congolais. Merci beaucoup pour notre colis. Un grand merci à Norpheline, à NN Award de style. Maman Miline Zembatus Pepele Ambetolo, Maman Bita Kissom de Caps Kapangala aussi. À Jean Zola, il y a Patricia Massamba, on a plus sur un mot de belé. Tout comme Nasuka, tout comme les bisouillons sur Salafood. Tout bête sur Instagram, Salafood, entreprise événementielle située dans Katia Paris. En tout cas, vous allez nous retrouver très facilement sur Kaboubé TV, Instagram, Salafood pour la fête Nabino, anniversaire, organisation sous au Brozan. Pour ça, pas service, nous sommes dans Katia Salafood, vous avez décidé. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci de nous avoir suivis. Tout comme Nasuka, quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement. Bye bye.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.